mbote na balandi tout ya Fleur Monde HD. Et si on m'a cassé à côté de la maison pour la lélo, on a pu subir nos mbote bisika bozali. Na dit que vous êtes toujours branché. Ma maman au besoin en ara. Et puis si mbote na bande coutou, bah c'était là toujours na émission. Il y a découvert et puis ça m'a amené le bien la bino. Bergement Makambo. Quand on est toujours biso même ça va. Maël 11 m'a pissé biso toujours pratiquer dans ça là. Et puis si mbote na maman Ndimbu Wimbo, moi c'est Mandef depuis Paris, la personne va monter bisco jour là. Vous avez toujours branché la chaîne la bino comme d'habitude pour la émission qui toko où il y a découvert. Les autres petits awa na ngali, mais tout ça on a connu ngali mais quand ils doivent comme d'habitude. Les petits na mise de vous pour la cocotte na population et mise de vous ne bas qui va avec tout koyo kabongo. L'autre le belami mingi, la quartier. Bangwa kaya quartier ba maman ba papa. Oyo ba kota baya na devo o ba ibi pena devo de a jusqu'à zéro o ba ibi ba quartier devo de a jusqu'à zéro la ba fini to découvrir na bango ngai na bino lelo ozana maman na biso awa ni mo aussi présenter devant bino a opesa komo na ye alors ba quartier avani na avenue bino mo ko bolanda bonjour mon bonjour bon malam pourquoi se présenter na bande ko bazolanda comment là Maman Esther. Maman Esther, Maman Esther. Macabre Esther. Macabre Esther. Maman Esther, Macabre. Vous avez dit qu'on a allé. Ça déjà 10 ans. Ça déjà 10 ans, ah, c'est déjà donc. Vous mettez pour moi. Ah, vous expliquez, ah, tout ça dans le quartier. Kimpe. Quartier Kimpe, l'avenue. Avenue Baoumou. Maman Esther, vous pouvez expliquer pendant 10 ans, on a salé la Divo, la mise à Divo. Difficulté ni ne punaise à Benamini la Divo. Bino teke ba maman beaucoup là. J'espère que vous là non? Vous là. Bino ba maman beaucoup les là vraiment na 10 ans on a salé déjà la Divo. Vous pouvez expliquer monsieur Divo n'est pas là qui n'est pas commis moi différence sur là. Vous expliquer la bande là. Difficulté il y a ma casse na Divo, bosso mai ça pour moi. Wana na temps beaucoup tant que na temps au boza. Les tous asco. Maintenant air bozala qui avant. Bozala qui les bosso mai ça qui moi participer na moins ça va, bandi ko bima mukemke. Même pe courant et ça moi difficulté bon mususu. Et mon mususu ezate mususu ko sala 1 mois pour ezate. Mususu ko sala pe 2 semaines mai ezate. Les autres tout ça biso kaka problème ya mai nzela zotimuka bato babongisela biso bazate moye zate. Donc à part mai, à part courant, pour te dire qu'on est malade de Congo, ils sont malades de commune en Gandhi, partout. Maintenant par rapport à la génération de Lilo, il y a des jeunes filles de Lilo, à Bino Maman, de Nathan on a Bino Maman de Bobande au cours de la génération de filles de Lilo. On peut expliquer, des Bino Bobande au cours là, on peut expliquer dans le Bino de Bobande au cours la tête qui Bobande au cours la Néni. Par rapport à la génération de Lilo, le comportement des jeunes filles de Lilo, moi différence sur la différence c'est Zali Makas. On a des jeunes filles à Lilo, on a des jeunes garçons. Pourquoi tu as la caméra? Ah, différence c'est dans Makas, ils sont au collé là qui. Bana Lilo, en tout cas ils ont passé Makas. Au Bana, Bayoka Susu, Baparate. Bana bakomi mabe Makas, Namibi, Bakuluna. Par rapport à ce que tu as dit, tu as respect, tu as respect, maman sera le bif, on a yoka, papa sera le bif, on a yoka. Par rapport parmi les longs de tous pour les passes. Attends, moi, nous allons à Katanda, vous avez fait conseil, à Zoyokayo, mais à Kumalban, à Kemosala Makamana. On est des gens qui vont imaginer bas à la manière pour tout le monde peut imaginer fille de loup bazo bota donc moi il y a 13 ans azade na 2 bancs 3 bancs je comprends nini non et ça maki ya encadrement ya ba parents ou bien ça maki ya éducation ya ba parents to na ebité ko expliquer na bande ko bazo langa et ça maki ya nini biso ba parents na éviter pour na ngai pour ba parents mususu mais biso awa to lembarate Tote ya kakaka, ezala ya basi, ezala mibali, ezala papa, ezala ngai, tous les marabangote.
tozoteyaka me nayebi te parmi ya bafamille mosusu baboti mosusu soki bazopesa bana na bango éducation soki bazopesa bango te toyebi te mpo bacomportement bana bakomi nango lelo mwaye eza te me biso ya biso tovandisaka tozotalisa oyo ya koyoka ayoki oyo ya koyoka te tali yango nga likambo na lo. Merci maman Esther. Oui. Merci maman Esther et puis la pesimbote na mon papa prophète Guigui Kabea na pesimbote place aux alliés na pesimbote na mon président Roni Bouchouma na pesimbote bisiko zola nanga na pesimbote lisusu na mauvais Azama na pesimbote depuis États-Unis d'Amérique na pesimbote bisiko zola nanga tout le monde na bande ko tout bazola nanga boza toujours prêcher na pesimbote mbote. Maintenant maman Esther na avenir au lieu avenir baumba na avenir baumba mais tout le monde avenir baumba koto yope et sécurité vraiment ils ma case koto bo vivra pas bien bana kana pasi ka ezali pasi net pasi problème kaka nde bana bakoma be kokale batu na banzela 5h 4h aoyoka mwana moto azogange na kufi babominga ebosala intervention bana bakoma be bamiyibi muyiba mosusu baza bamiyibi toyebi te so baza bamiyibi so meme bato yango bazosala baje wana 23h moto akolekawa te bazokale kobotola batelefone kobotola mbongo 5h 4h so bayebi ke yango bato basangama bamamataka ale bango mpe bazoprofite kobatama na mabulu so bamoni bato baleki ale soki aza ye moko maintenance ebandi nde yango nde problème toza nango koto mpenza eza problème moko ya makasi mpenza très sérieux mpenza koto eza kaka na butu to eza kaka na moi na moi mpe na moi basala yango te pembeni awa société eza te la police société eza na se boye batie basoda na se mais basoda yango boye na butu mpenza bamataka te soki ekomi na neti na terrain wana lobi mama moko azokende matariki bala 5h bakangi mpenza babotoli mbo est ce que na ta obino bokota awa boye na devu est ce que makambo wana mpe ezalaki makambo wana ezalaki te makambo wana ezalaki te kaka mikolo ya bana lelo nde yango tozoloba toyebi te soki eloko nini ezosala bango soki mpasi nini oyo ezosala bango bakomi kokali bato na banzela baninga bazoluka me bango balingi koluka te kaka koluka kokali bato na banzela kobotola batelefone soki mpe aza na mwa 100 francs auti koluka ye fo azwa yango bakemelaka bawiski yo en tant que maman moboti mpo nayebi ke ezosala mpasi komona bilenge mibali oyo bazosala babiloko bongo ezosepelisa yo te yo en tant que maman conseil nini okopesa na bajeune oyo bazolanda to na bajeune oyo baza na devoir to bajeune oyo baza na avenir baumba conseil nini okopesa na koteya bango nde biso nde tozoteya oyo naza na bango na ndako soki mpe bazali soki balingi bamosusu balingaka na bango conseil te bamosusu balingaka na bango te bamosusu mpe bandimaka mpe conseil alobi ke aza mama lokola mama aboti ngai akovanda mpe ayoki mateya bamosusu mpe kutu sabotage aza na posa na mateya wana te aoyebi so yo mama te moto obota yo te moto obotanga na koyoka conseil na yo te po ebele mpe atotelisaka mpe obandi koteya mpe otalisi bango bawiski bomela banda ntongo ole nani eloko te benje nini moto azoloba topesaka conseil ata na balabala nde tozalaka na groupe boye omwana tokuti bango na groupe bazomela wiski omwana totelemi tobandi kotalisa bango moyo aza mpe ya koyoka mpo bango balingi na bango koyoka te. Merci kande na yebisa bino tokitaki awa na devo mpona kokotana na bampaka ya mabele to bampaka ya veni to bampaka ya quartier bameke mpe kopesela mwa différence na ntan na bango na ntango ya lelo tozalaki na mama na biso mama Esther boyoki ndenge alobi yango déjà tokomi na suka mpona kolobaka mama na biso mama mwa liloba suka topesa bato oyo oyebi oyo kopesa bango bambote ezala bana no baoyo baza libanda mboka ezala Gaza Lubumbashi Afrique du Sud par-ci par-là ezala baoyo baza kopesa bango mbote mwa liloba suka koto na mwa tokomi na suka kaka bana nini babiso baza na oza bana te na bazali bana ba grand frère bazali baza Lubumbashi me bakomo ya ekima bana no moko bakomo ekima ndeni
bana grand frère bamosusu baza bakoko na ngai bana nani napesi lokola Anto aza na Lubumbashi napesi ye mbote ezali tata mwasi Esther moto apesi ye mbote mama Anto ye aza na Lubumbashi na wapi lisusu. Voilà, bandeko bo comprendre ka maman comme dans mokolo donc abosani ko tona bana na ye moko bota maman bosani bana bandeko na ye abosani bana bandeko na ye donc vas-y comprendre na moni to comme déjà na maman mais toujours continuer ka toujours que solo na bandeko mosusu ko tanda so na ba papa na ba maman apesi mboti na maman Clarisse Munanga maman na bébé Chancel na pesi ba mboti bisco la na maman na bébé Jordi na pesi ba mboti bilé pour moi nabengaki mon consolatrice bamote belé vraiment dans bisiko zali namoni tokaboye na maman vraiment merci beaucoup. Ok, merci maman. Voilà, toujours continuer toujours en avenir bawombo quand na biso bino toujours kutana na badoyer bakolo mabili bapapa na biso bakola bapapa na biso ba vivant na Delvaux o ba ebi avenir bawombo pena de A jusqu'à Z. Nous appelons na papa awa il m'a pas aussi présenté devant bino alors ba kombo na ye a ko expliquer pe atana ye atana bango pe que vous on pas expliquer beaucoup. Tout le monde a dit la maman expliqué. Vous appelez la papa à papa. Bonjour papa. Bonjour. Santé normal. Vous allez bien. Pourquoi s'est présenté dans la bande de Kwazulu? Bon, normalement je m'appelle Kwasandi Évariste. Kwasandi Évariste. Évariste. Papa Kwasandi. Aux années ni peu aux salani. Bon, normalement on a un enseignant. Nous enseignants l'enseignement na limité kuna na limité c'est la personne. Papa au vandi la quartier tous ans dans quartier ni puis précisément tous bon précisément ngai quartier oyo na yena nosika oui c'est na koti ya kutu mais na fandi mingi na quartier Punda. Quartier Punda quand on a Delvaux. Quand on a Delvaux. Ok. Parce que papa, aux amours on a Delvaux, puis now il y a des Delvaux quoi, pour y aller quoi. Bon normalement on a botami na Delvaux. Donc on a zaki na kolina kitambo. Na kitambo na Kanitex. Ok. Ko koya na Delvaux, oya na nini ni pe osa combien des années. Bon. To yakawa na tango biso toye nazaka mwana classe. OK. Nazaka na deuxième cycle d'orientation. Ah bon? Nazaka tanga na école d'application ya IPEN. Nazaka pas grand frère na ngai. Nde grand frère Somi Lupang na Delvaux na avenue Tchela. Sur to fanda ma. Na kolina na sisi ba étude na ngai. Si tu comprends bien, tu non c'est passé à la carte à Delvaux. Certainement. Si le pose à la carte à Delvaux. Pourquoi expliquer na bande balanda non ndong le biko za mona Delvaux. Pourquoi expliquer Delvaux ezaki na ndenge nini? C'est comment ils allaient le dire. Bon, Delvaux en bref. Delvaux za ka place moko za kitoko. Dans les 100 ans biso zo kokola. Delvaux za kitoko. Mais
ba érosion yo ezalaka te. Ba réseau tout le monde a les lois. Ezalaka te. Tozalaka na route Matadi na route oyo ezokende côté ya présidence na avenue Baumbu. Ba avenue Baumbu tout ça. Oyo. Entrée nango eza na météo. Na météo. OK. Biso baveni mosusu ya mike normalement Delvaux ezalaka kitoko. Ezalaki bien mpena banzela ezalaki mpena normal. Normal. Parce que lelo omonaka Delvaux ndenge koma boye na bamabulu banzela eza te et puis moi donc difficulté koma mpena makasi na Delvaux esalaka ndenge nini ataki bino boza badoyen ya kati ya Delvaux esalaka yo ndenge eza pasi mpo moye tokɔta na mozindo eza te tokota na mozindo mpo nini papa tokokota na mozindo parce que soki totali malamu donc moko ezalaka kitoko mais talaka bakonzi na biso. Voilà, vas-y comprendre boyoki papa ndenge alobi mais wana elobi ebele mais wana elobi ebele papa nana tona question oyo banda okota na avenir olobi awo yesika eza na le quartier nini oyo au quartier Djilo Binza. Djilo Binza. Bando côté na quartier ça déjà combien de bon, à peine au militaire pas même 5 mois, je crois bien c'est maintenant nous avons qu'un 4e mois ou 3e mois. 4e mois. Ah donc aux hommes nouveaux on peut comprendre. Oui. OK. Maintenant attendez qui na 3 mois on a salé déjà na ville na quartier. On le quartier nini? Ba Djilo Binza. Djilo Binza. Na bata o sali déjà na quartier ah kana avenue Baumbu non? Oui oui. Na ta wana sali wana ko expliquer depuis hier au moins l'évolution à quartier za ndenge na par rapport na place aux alaki. Par rapport na punda na awa. L'évolution est toujours la même. Les andinga moko. Kuna l'équité ou bien awa l'équité. Bon, kuna eza nango kuna eza kitoko. Djilo Binza peza kitoko. Mais eloko ezoboma biso nde mabulu la pollution plus problème na bango ya bavoyou c'est tout to bavoyou na bazara ebili dans l'ensemble. Bon ngai personnellement nazoyoka maintenant nous tikalo mona tena tikalo komelo bidi nanu te nayoka. Par exemple, bazoleka na balabala bazosama makambo na bango tout ça. C'est ça dans ce sens. Parce que ça la kondingi ni na teki yo papa. Bon, ils ont malamu te. Mais l'autorité il faut besoin de disposition na bango. OK, merci papa. Na speli makasi na ibi de monde tokomi déjà presque na suka pona ko kabona na yo. Moi le lobasuka na balandi tout ya Fleur Monde HD bazolanda yo. Moi le basuka ko ebisa bango. Bon. Nakoko loba nini. Problème ezali, il faut l'union fait la force. L'union fait la force dans l'ensemble que tout lutter pour mboka na biso. Bakonzi pe ba lutter. Hein? Ba lutter pour to koma lokola ba pays mususu. Pourquoi pas? Le Congo c'est un pays, on dit que le Congo c'est un pays riche. Mais qui est riche en eau? Point d'interrogation. Merci. Papa, nana question moi j'espère que tu connais dans suka. Okolela pena na Mbinza. Okolela pena na Ngaliema pena. Oui, na kolela Ngaliema ko. Okolela pena na Ngaliema. Obotama na Ngaliema to. Te, ngana botama kana mboka. OK. Mais na yaka mwana muke. Na Ngaliema. Et na Mbina na Kisasa. Na Kisasa. Na yaka na yo na âge. Oui. Ndio yamba mwana Ngaliema. Te, comme la kana kitambo. Na yaka na âge ya 12 ans. Parce que na salle bêtide na ngana primaire na Kisasa. Merci na bandeko na ebiki to soki wana pona lelo na ngana papa soki bolingi bozo suite ya émission to bolingi bozo suite ya papa
vous contactez quand toujours le numéro vous en bas d'écran on a plus 243 81 42 246 plus 243 81 42 36 246 vous contactez ba commentaire na bino ba appel na bino et que ça là vraiment mon genre et ça là moi grand garçon merci na fidélité merci na confiance pour pesa nga mo belo bino bergeno makambu merci na ba appel na bino merci na ba remarque na bino ça là vraiment bien bon continuer toujours ko binga bon continuer toujours ko commenter bon continuer toujours ko ça là ba remarque et ça là vraiment mon genre makas et na mon ba appel na bino et ça là bien et surtout mon boss mon vieux mon grand frère préféré depuis États-Unis d'Amérique, mon vie Azama. Merci beaucoup pour notre appel, mon vie. Merci pour notre encouragement. Merci beaucoup pour le bande de couteau. Bah, sunga na émission ou tout le bande de couteau. Après ça, conseil na émission ou tout bande de couteau. On va passer à force pour nous ou nous allons. Bambote mingi, bisika bozo la nanga. Papa, on peut passer mbote na bande de couteau. Bazo la na bana, bamasa, ba obazali bana mboka ba obazali par-ci par-là. Pourquoi pas? Après si ba de kunanga surtout. Au Bali Bingaï, en tant que chef d'établissement, Mbote Mingi. Au Moutouali Bingaï, puis si Mbote. Maman Clarisse, mais mon amour, c'est Maman Clarisse, Mbote na yo maman. Merci beaucoup comprendre papa, papa Pessi Banderoune et tout, Bambote. Moi, ça n'est pas collègue, mais tout va passer dans le mot. Mais maman de Mboué, on peut se faire mbote. On a maman social. On peut se faire mbote. Mbote na ye, parce que je peux citer mbote. Mon boss, c'est mon grand frère préféré. Aline de Nazareth, mon vieux, depuis Paris. Bambote no ya mona. Merci, papa, merci vraiment à CPI pour la confiance au PC. Moi, pour tous mes repères pour partager moi le solo, moi histoire qui il y a à propos il y a commune Angali Mapina mise à défi. Merci beaucoup. Merci papa. Ok, na bandiko balangi. Tozaka toujours na avenue Baoum. Toza pena papa awa ipa oloba po ataki. Aza doit payer mobile ya quartier et ya avenue Baoum. Aza ancien avenue Baoum puis aza doit payer na Mbinza Delvaux. Il m'a aussi présenté comme d'habitude à repérer comme on a eu. À repérer ça peut avis na eboyo ka souci na. Bonjour papa. Bonjour papa. Bonne santé qui santé qui. Okolo bani na bandeko bazo ngai komba na nga papa Jean eloko kaka na koloba kaka nasepeli na ndenge bino boye parce que grâce na bino nde en tout cas eza mwa bien posa na biso ezali quartier na biso oyo toza na avenue principale mituka elekaka ekitaka ntina mai mituka eleka na avenue oyo mituka ekitaka ntina mai mais le problème toza na mais elekaka pena bieto eleka pena elekaka bakeci ba grand car ba jeep ekitaka ntina mai kana mabulu o papa yo mona mabulu menga na biso keza route principale route ba to balekaka omoni quartier no so wana omoni ba benga ngo quartier Bumba wana omoni ngo nyonso ba benga ngo quartier Bumba sanga mamba population nyonso eutaka kuna elekelaka nzela o eza route principale bosoko kiti sanga mamba kiti okati mai zelu ba moko kesa mamba aba to sa ba benga ngo quartier Baoum. Le problème tout ça na suka ka to na problème ya nzela o toujours nous comme membre de soutien o akokoya to senga na biso mbongo ti o akokoya apesa biso ne puisque ata 1000 sacs ba pine wana na bisa mo réel la ozo bayi ba pine wana donc to sécuriser population to chaki 10 000 to songi ba pine wana to somba na ba sacs o to kama bonjour soko kiti moni première érosion ou eza première deuxième place wana troisième mise en assez donc on besoin de trois régions donc toujours lukake biso to luki mutu ako soutenir biso ako pesa biso ne puisque ata 1000 ou 2000 sacs pour to kanga érosion mais jusque là to moni mutu mais papa Jean zela no pardon na ozo c'est moki soit tu raisonnes bien na 2011, 2016, si je ne me trompe pas. Tu vois que je suis un matin à Divo, je suis un oui, papa. Jusque-là, ça là,
kaka j'espère awa na d'ici avant to peut-être décembre na novembre ça na député moko ayaki awa atikela biso de 10 pau na kelki basaki c'est sur la sac plus de 100 sacs de tout les gars qui mais rosé oyo ezosenga il faut penza renfort le gouvernement pour côté les biso pour basala nzela oyo eza nzela moko penza eza nzela principale na biso ke mutu ndenge ya kiboye okoya mutuka pene yeti awa ekoti pe awa bosisi opération ki kechi pene kitakatina mai ba bis ba grand car mais c'est qui t'a ramené na passe et qui t'a ramené passe c'était qui t'a ramené bien mutuka pene kiti ti et kiti pena et tourner peut et mati sans problème mais ce qui nous est coupé parce que mutuka soutenir biso azati les un manque de négligence tous en mutuka ko soutenir biso ko kopesa biso moi possibilité que bozo au taille de saki ba saki yango yo ba pine bozo mbongo bo sécuriser bato pour basala musala wana ezati nde yango moni biso moko moni ba pine wana biso moko nde population comme nga ana zala ko la président tout ça la comité na biso comme nga na ka courage les que ko sala réunion na biso to sécuriser ba jeune de to cha 10 000 à chacun de bon 10 000 chaque parcelle tout chaque parcelle to cha 10 000 de to sumi ba sa ba pini na mbongo na bina propre mbongo na biso ya ndaku parce que soto lobi mama moi et le non donc soto lobi que toze la population toze la gouvernement toze la mutu aya ko soutenir biso et ça la biso passe donc l'état que toze la ka maladi pe ezobakisama nde yango tomonaki ke biso moko to sécuriser to fongola motema to sala volonté po to sala to kanga nzela oyo eza route principale nzela oyo eza yango ki esanga mamba nzela oyo ekati sanga mamba pe donc ndenge oza boyo soko kititi mai kemba mo sanga eza route eza mai nini mai mbinza mai mbinza pe leka boye so kati sanga nde koti sanga mamba type pompage ok malueka pompage. Ok, mon vieux Azama, moi, na poto ya tongo. Moko moni na la kisho. Nous avons toujours avenir ba moni na bisubina. Avenir ba mwiza avenir mo eza principal nene bino. Oui, leki a kati ici. Sanga mamba pompage maluka donc bana muchikile mobimba bana poto bino mo boye bimbinza. Boye bi delvo, boye ki ndé nazo pesa explication boye bino mo bozo landa. Ndenge papa Jean pesa explication bozo comprendre les trop. Ils ont route principale bina kati pena sanga mamba. Bana poto ba oyo ba yebi sanga mamba boye bi déjà bo comprendre déjà route principale il y a delvo. Route principale il y a delvo. Na ba avenue ba umbu ya ngwana ikenda peneti kuna da maluka pompage donc ici de suite. Donc vas-y comprendre bon mais que peut raisonner pour la population il y a delvo. Papa Jean, oza doyen na quartier autour yende ko. Donc on a qu'il presque 2 ans déjà. Donc on a 2 ans au yende ngozo sensibiliser ba jeune vraiment pour avoir en tout cas na souci na nga attaquer na mutu na social les babi kozala on a kozala na nga mwana moke mais maele na nga nde ezo jouer net place wuti baza ba papa na nga mais ce que maele na nga nde ezo sécuriser ba mikolo nde yango moni to sali ba idéologie comme yo on lubi oza papa social moi le lubasuka parce que na gomi déjà presque le lubasuka na nga yo quand tu oza papa social maman Ndembwembu moi c'est mandefu moi c'est Nzambe depuis Paris à Zolanda il peut attaquer à maman social moi le luba moko bokoyi ça est précisément le bambo et puis on lubi oza social ici la pote maman Ndembwembu mais na ko sepela boya lelo kaka te na ko pesa bino numéro na nga soki bokobenga nga mais na ko sepela ke ba image oyo po na zoloba na chaîne oyo bato Flair Monde HD bato bazolanda ngai o bakwenda baumu o bakolanda maloba na nga bakolanda na chaîne oyo bayoki réclamation na ngai ndenge nazoloba mpo na souci ya quartier tovaine merci na bandeko balandi bana poto bana mbinza bana surtout bana ya delvo lelo na kiti na mbinza delvo oza mwana delvo oza na poto oyoki kolela ya population ya delvo et peut vraiment raisonner pour le quartier na yo tout pour la commune na yo ngaliem commune ngaliem mais quand peut qu'on quelque chose mais quand on sunga pe
quelques personnes ya quartier yo uta quelques personnes ya veni o bimela o esali kozala o ezalelo bomaka pe ko raisonner bomaka pe ko songa bandeko boyeki baninga bazolila lelo lobi so bosongi bango ata na bapawa ata na bapine o bazolila lela oyo ata na bamabanga pena pour que nos élèves ala bien bazol ba mitu kezo kita meita na pasi kita na difficulté makasi bino moko bomondi na l'accès bino ne ba moto ezo mata na pasi bomondi ba moto ne ba bazo souffrir donc ils ont vraiment souci pe passe pe mawa bandeko balance comme peut ko raisonner na bandeko ah boyeki papa bazolela ba maman bazolela boyeki pe le susu papa nanga ja yo aleli pe le susu ayen a nani la delva sal ka 2 ans pamba mais tala souci azana tala souci tala volonté azana ya quartier na yi aligné delvo ça masonité aligné delvo ezala na humiliation ti aligné delvo ezala bien ezala na valeur moko devant ba commune nyos pe devant ba quartier nyos ya ngalimo bon mais peut creuser surtout bana poto bana muchikili bana ngalimo ba Serge Mabiala ebike ba utia ba Serge Mabiala baba les zamba uti na samba vraiment les zamba zo pa na ngana pese mbongo shimbo vraiment yo kasiko tala parler azo ya mère neni damaze ate mais moi sinanga zo lamba les zamba ka o lelo akomi na poto soko zo landa vraiment émission na ndaku na ngame tala quartier to pa pia zambu soko zo landa pena émission ko zapeti ko zape vraiment ici hein pour zapper Dieu merci Mbokani moi na Delvo tala commune donc tala quartier Ruta oya ka bien sûr to boite mais tala peuple nazana mabele na ande naza na Delvo Dieu merci Mbokani Djoko na biso nef na biso makasi léopard mais tala Sony et là vraiment pas si peu mawa ça un peu pour ça quelque chose na vini ba umbu Dieu merci Mbokani 9 kilo nazana vini ba umu ndi umona nazana vini ba umu yo moko mone na la kishu soko mone pena image Diogo nanga ko zapeti mais que pas ko raisonner pour na bande on a biso bazaka awa bengi kana numéro on les afficher na bas du écran ko contacter donc on peut ce stratégie on peut ce moyen ko songa bandeko ko songa bango pe ko tana bango pe so na bango nyonso o sala bazala au courant na yango to la tsepe ba image au moins on peut te sur le terrain quand on a vu comme d'habitude vous avez toujours branché la chaîne on a vu Fleur Monde HD pour la colonne ba émission qui tourne à découvert papa na moni déjà tourné na soko couper sa mbote na bani ko bazo landa yo bon na pesi mbote na ba na chaîne oyo oyo c'est plus singa mingi Fleur Monde HD Fleur Monde HD ouais na pesi bango nyonso mbote ono so basala na chaîne na papa journaliste na biso kombo Bergino Makambo koza makambo bele merci nzamba bakisa yo ezala ebe alelo te mais ezala bona mikolo nyonso merci nzamba bakisa yo na musala malamu grâce na yo nde nazwi chaîne oyo akumisa nzambe apesa yo courage atambusa yo yoki ba image nyonso oyo na mutu nyonso oyo akolanda ngo oyo ayebi ngai papa Jean komona ngo Lege Star kabosi bayebi nga na yembela nzambe bayebi ngai en tout cas ezala esengo na mutu bambote na bato nyonso oyo balandi nga na chaîne oyo otanga kombo oyo abando yipana yo wana Lizambu natikeli mbote oza petit nanga marigo oza na poto siko ozali kobosana na vie no télé je star papa Jean oyo lelo place omelaka shimbo kobosana te moto akabela olipa na butu merci place na biso bapine yango tosombi tomona ke kozela bato kozela population ezana muta ko soutenir biso te nde biso moko tomeke ko sangisa na seke tomeka ko sangisa population to chaki mo ba 10 000 esili pe na nuté nde bapine yango tozosomba na basaki po biso moko tokanga ba roje na biso mutu ya mawa oya koyokela biso mawa ezala député ezala mutu nyonso oya amoni ba image oyo akoya ko contacter ngai numéro nangé zali 081 99 81 429 papa Jean
navandi awa na Baumbu na avenue Léopard numéro 28. Bandela numéro Navandi na avenue awa na Baumbu avenue Léopard numéro 28. Oya moni image na ngai papa Jean. Numéro na nga na pesi yango na 081 99 81 429. Oya kozwa numéro na nga image yango ba pini amoni. To sali boye pona biso moko poto wela intérêt ya quartier tozali. Nazo lakisa ba mabulu. Bazo mona ba image ndenge Roger ezo pasuka. Bon Roger yango ezo pasuka. J'espère caméra papa caméra azo filmango. Moni ba mabulu yango mabulu tokebo. Moni ba mabulu nde ezo pasuka. Mabulu yango onyo seza ba risque. Donc tozo sala boye o tozo sala pona ko protéger mai. Tozo sala boye pona ko protéger mai ba mabulu pona nini pona ko protéger mai. Le quartier toza mabulu ezali tout cela bon pona ko sécuriser population yango moni nde tozo sala boye pona ba mabulu ba linde ba belende ezo koya bon moni ke j'espère papa caméra azo filmer ba mabulu o nyoso eza ba danger ba risque kasi tovani. Alors ce qui l'état cause disponible aya azwa aya ko meka ko landela on se zomona nyonso wana eza ba molili ba bambu quartier molili esenga soki mutu akoki koya kosoutenir biso po aforcer biso même alimentation ya lumière etia lumière ezala mwa makasi toza na biso na courant mais tosenga mwa lumière wana voisin na ngai. Voilà, merci bandeko. Bino moko boyiki papa Jean de alakisi bapine alakisi ba mabulu ndenge ezo katana awa pembe na ndako. Donc et puis c'est vraiment pas si mawa pour comprendre vraiment bandeko boza pena motema mawa posonga baninga et ça là vraiment bien. Merci beaucoup na bino tout.